On peut te montrer asa kwa yeye yeye ndio mbosi kwa family batala bango mama nécessaire ate tout monde on le don lia non choqué chance de tunga yeye mama dans l'autre bongo après 30 minutes dans l'autre enregistrement. Eh, não vou grâce. Ah, você quer Angélica na cara? Eu sou com a Angélica na copinha. Não vou grâce. Eh, tá com o nome é top na é top. Não sai. O nome é top. Você tá aqui dona passa. Ah, mas tu pode ser só com você tá. Il arrive en solo. Et ça la charge. Bayebi technique de maman Zaki. On ne peut pas donner le nom de l'hôpital parce que tout le monde a dit sauver. Comment ils appellent? Polyclinique, maternité, médecin. Après faire des trucs comme ça, donc voilà, depuis 21 hier. Donc, vous devez bien vous faire ça. Angélica qui est moi nazali na bonbon jambe kasula jamba protéger bébé wana tokufeli youtube tokufeli bolingaka biso tozasikola matanga Neymar bon abotama prématuré mwana aza awa toyebi te soki abotama prématuré toyebi neti wana c'est à côté de l'étape à souffrance toyeba précision te émotion kofinga biso tosali abi biso tozalaka pembeni yonga pena bebo yo moye na biso foto bozalaka siko kufini mibali bamomona balobi tona ondekone infirmier wana lobi ke no Angélica bota awa eza mbali kosa bota abota ezo hôpital na ezo hôpital na ezo médecin na aza bana kongo nzambe esanga boye mpenza tolalaki na biso tolamuki boye tokasangwa mpasi boye nzambe na ngai likambo ya somo boye likambo ya mpasi mpenza oyo eshoke motema ya biso bato Angélica mama youtube Angélica Madeleine mama Matière Angélica atiki Matière Angélica atiki nyonso bamida bakufeli ekili na bango te génération na bango nzambe na ngai mpasi ya boye nzambe mpasi ekecu mpasi natiki olia na banda olia lipa na top na top na kati nakoki te naoki grâce nabengi grâce azosaute na kati ya mutuka. On est blessés, on s'attendait de moi en fait. On est, voilà, j'ai pas trop de mots pour parler, tout le monde en a cas. Toyo Kanaka, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts, on s'attendait pas du tout à ça. Et on peut Fabrice qui est beau, en tout cas, donc, ça passe sur la vie. C'est pas facile, bon, on a un boé. Si on a un programme d'émission, directement, on a 4 signes. On a Kinshasa, on a évité son amour, on voit des annonces cassées. C'est que ça fait au moins à bomba. Parce que
biso nyonso tosunduki ka brusquement ka boye pan tokisanga somo boye nzambe soki toyebaki ata lobi na butu ngai moto abengi nga moto apoto na moto abenganga moto ebosomura apo bato apoto babengi nde na yo obenga batinanga nimero apeti fra ndenge moto abengaki no akufi toya awa Kibati na plateau kana coin wana kwa veni. donc même bango mo famille babeki na baprécision te bayoza baprécision kaka babisa ayebisa motu ayebisaki na yo moto afamille te mesala na ye kobota awa ase familiarza na hôpital ochua ayebeli teke pire peut-être koarrive polyclinique yango bakomi polyclinique diable maternité kuna maternité nzambe kaka alingaki adeside vraiment yango balobi na circonstance nyonso tokumisa ye topeseka merci donc topeseka merci po c'est pas facile batie na morgue ya mama ye moni toyabo tolongwa awa tokende réunion so bata youtube réunion bon après famille peut faut pas produire na biso pas monde nzeba tie kata na biso kata wana te bacha bo so to senga ra to senga wana na raisonné susu wana madame esalanga yende tali babomo naobanga choko nzambe nakoyinda susu naotala babomoma eza mpasi aza soutena biso mpe fort soutena biso fort Angélica Madelena malgré ayaki nde na pétage na suka bon batalaka babomoma ntango moto akufi mabe tolobaka te eza mpenza mpasi etalaka Angélica Madelena na biso aoresone sur ne pas Karine na 24 wana jousai botanga na ndako alinga opola te Angélica naoresone moko mosusu boye wana ibrator alongwe pa Fabrice pa maestro aoprépare album na ye bango nyonso baya dada bango nyonso bataboshe tokenda kuna ngai sinsaka pasi na Angélica tokoma kuna boye na studio ngiai na bajour yango tokoma na studio neso modele tobina nalukaka ku video yango nayebi te so ezanga tobina ngai ye sinsaka pasi tozobina nini yango Nani kuna? tozobina nzembo babebisaki lokwa général donc tobina toseka tolia tomela quelque soit baproblème na biso na youtube quelque soit bapétage ya youtube mais ya certain de bon moment oyo tolekisi yango nzambe kaka pesa biso makasi aboti mwana nini baotona bayebisi so mpe sexte mobali mobali bomi mama bwende makambo mabe esika aza azolela neneya mutu na ye mpenza mutu na ye Jérémy mutu na ye mpenza tokufeli mpenza bao nyonso bolingaka biso boye bake tokufeli toza na pasi botya mpe bageme Angélica akufi me bazotya bageme sika kobenga bobengaka te toza na direct toza na live botya bageme boza plus soki de 100 soki 127 personnes mais bozanga na 19 geme atata na matanga kaka fo basenga bino geme osala bokwani bato lisuku otala lisuku combien de gènes 15 gènes baotuna mwana bonbon ndeni oyebi loba nono botya bageme tokomata de 100 geme Mwana zana e bien azonda aolela pete. Mwana zana problème. peut-être que Angélica oh yoka mpe moto ayo kokomate lelo like eza te toza mawa donc so boza mawa boti kopesa bato mpasi nzambe direction plateau
Yaya, toza biso nyonso na mort na hôpital ya bota ekolela te yaya courage. Courage ya nene ya. Courage nene ya, courage yaya. Toza na mort, toza na hôpital ya botaki donc pasi. Angelica tiki biso, Angelica kei. Angelica tiki bana. Bana kufa bana hier na 21h. Nicolas. Ça fait trop mal, hein? Nicolas Pazaï, parmi bateaux, travailler dans Madame Angelica trop, dans la temps, la souka vraiment, donc ça fait vraiment très mal. Kouta la penza, atiki bana, atiki mwana bébé, ça fait vraiment mal. Oh, le Cameroun, il y a ma casse sur YouTube. Oh, nini. Oh. Oh. Yo qui cherche des poules. La mouque le roi non. La mi réglé. Angelica passera passe ma case. Je vais passer le temps. Na mwana bébé siko oui. Oh, YouTube comme nous les bruits. Comme nous les bruits. Le roi attaqué. Et Nzamba Lola et Seigneur Jésus. Maman a copié bien en mania. Mania maman bisika quand même loko ngo balanga singa bitele bien on mou. Bana bien mou de la prince wa bien ya to za ana. Mama Hey. Bonjour Jérémy Lemba. Bonjour cher ami. Jérémy Lemba, Sangoya, Angelica, Bon, comme il y a des réseaux sociaux, on a mis conscient, on a vu sur Grâce Témoin. A publié, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que Grâce déjà a publié, c'est que les gros à la vraie. Alors j'ai hésité, dans ma statue Bandeko, j'ai vu la même information. Alors j'ai tenté directement d'appeler le numéro Angelica. Ils ont saturé plusieurs appels, ils ont les qualités, tantôt éteints.
au finish Zini m'a confirmé ta confie avant de voler. Ndenge bosali ba confirmer bino akufi na maladie nini madame. Bon tout ça on a maternité il paraît que bota boti il y a une confie hémorragie donc c'est qu'on a entendu hein. Tout le monde compté c'est comme ça déjà la mort quoi. Donc on est à mort retard on fait déjà depuis hier la nuit en fait. Angélica za monté comme ça la tête. Ils ont mis la tozolia la délire ces années là. Donc nga kuta benga nga yemu benga la kama kutu na perdre numéro na benga nga yemu ku na benga ndeni kuton de ni lesi ndeni peniel na obetele ba histoire to c'est ka benga nga trop souvent mon a prodigué un peu conseil ya za maele tala ka YouTube donc en fait tout le monde ça allait trop à l'époque on faisait encore des émissions là bango et puis donc Nicolas Mukonzi yebi ma boto loba Zini Kumbi pa yebi. Donc c'est la famille. C'est vrai que on a vu son occupation là mais tout les ngante pas que ni Nicolas en bonne santé. Non tu peux la Nicolas de maman na matu. Ah les gars qui dépendent. Tout le monde a difficilement mais côté parce que passe en bonne vie. Et à l'étranger ou bien comment ça fait toujours du bien. Tu vas finir. La mort n'arrête pas l'amour. invitation mariage moi c'est on préparer le mariage na pesi invitation est-ce que non Nicolas on a pas possible non ça la té mais tala moi contribution na nga ya mambo libala yango les pays comme téléphone il y a madame Angélica donc na mona ka lo wa ba place utala kuna bataille mais ba tebele donc ça wa tole la madame Angélica la mère mai donc mère na donc ça qui sont na bien solution eh natika na caméra pardon oui allô bien ça. Allô? Allô? Tu n'as pas le côté? Le comité, on a yango oswanaka oki baya liwe ezalaka oyaka na bino te kaser bobebanaka boswanaka okela baproblème ntango bato bakokufaka siko yanga soki okufi oye accident ya moto okwei mbala moko tolingana. Après moi je pense que ça va nous enseigner soto temi te na lino Angélica c'est toi bani ta lelo c'est pas soto temi c'est toi bani parce que nous avons une semaine médicale la message fait beaucoup d'awa et so quand ça vient na ba docteur on abota déjà awa ya kwa ya kikao asali soki l'hémorragie et comme donc ils ont mais il paraît que c'est un peu coûteux. Et c'est un peu coûteux après. Presse en ligne,
boye. Et puis biso ne basala ba makambo. C'est sa première expérience. Soto expérience après. Donc ils comment ils a kilo et communication. Je vais dire soto bana wa. Mais ça mon azana biso de l'écran. Et là Dieu merci là parce que moi et là, le madame c'est très compliqué, vous le savez. Cette triste nouvelle, la choc. Angélica de tous les cas de tous les jours, très gentille. C'est vrai. Madame. Tu vas pas filmer là. D'accord. na peine normale alors on a la mpui ya usapa na ndako bikamela muka ba isana ka mama ina sote mama na bia kila kwa isana boita na ngapo benga baninga no ikana WhatsApp mama na kuna 50,000 appels mama na bengi mani mana bisinga app kamba solo oyo so yoka wana na ko bitna bengi muka muka ndesi kinga kamba yaka to mo kote ko kisa hala kibati la tusape kala kote na ndio ya na kwa c'est comme quand on finit à l'école, on va Bon, ça va, ça semble aller. En fait, on a la ligne de l'eau, l'autre à l'autre, bon, en fait, à l'autre ligne de mon corps, mais bon, combo ya mope na yebi azakitela mwa on a l'autre histoire et puis tanya mabedi là bien on a après 30 minutes en fait on a que Angélica si comme on a l'autre pour moi si vous n'avez pas de l'autre mais simplement quand il pourquoi Zamba ya mamotima na Voilà qui c'est le bon côté. ayamba sabela ngoni amna ye baba. Merci beaucoup. C'est très important. C'est très important. On a aussi surtout à travers cette moninga ata kosolola te oui okotala neti bona ntongo boye naolia kutu naolia lipa na top kamela lipa na top nazwi bamo directement
namona kaka boye namoni grâce témoin atie Angélica aolela nakipe te kaka Angélica nasolakasi grâce aso camarade na ye to nakipe pe te namona kaka atie photo Angélica na bikwa Angélica namoko oyo akaki nasoka mobilo nyonso natiki na molangi na nomela eji ekoyinga na se epanzani soselinga lokwa émotion nopenga grâce grâce akosote na motuka tani Angélica akufi nabe Angélica na maladi te pardon faut continuer à comment les madame répondre. J'ai mal à faire, mais le qui madame la confiance, madame. Solo madame a coupi madame madame Bagarni na Karine na kotate madame na kofingo na Yvette Kalombo te na kokote madame je le dis madame madame c'est solo madame Okiko c'est vrai hein quoi pour que ça va rando? Quoi pour faire les rando, madame? Madame. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai, madame. Dans ma fessée, madame. Madame, fait dans ma fessée, madame. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Angélica. C'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai quand tu m'as blessé. J'ai pas ce que c'est là. J'ai eu ma parole avec elle. Madame, madame, pardon. Vous avez dit ça, madame,
madame obesinga somo i Nicolas Nicolas bagere dans la tina te pardon Nicolas bagere YouTube dans la tina te bagere YouTube dans la tina te madame nanga tout le monde les soucis madame otiki bana madame tu me blesses. Yo, j'ai ma madame, faut continuer à Kombolo. À nous finir avec la répondre, madame. Oh, il faut continuer, madame. Na gofi moté. Donc, casser gofi, madame. Donc, arrêtez. Jika. Jika tiki. Madame na monika ngana te ko sa live mo be na ebe ite faut continuer be koti faut compte ba komi Angelica ba komi Angelica madela mais da faut compte ngas ko ba no répondre faut compte otula e bola ngadi yo kabela nga mobile no répondre ko ndo ani faut compte a vu scope na ba conversation ngana ye atinde pe na madame na ndenga solo OK de madame sukwa e ko swa kamikolo madame sukwa e ko swa est-ce que ko song sela nga ngoto o je me mettre ko finga te madame no kalika mbote no fingo pona zwani no ko fingo te madame apa e singa bina nga je mana zwani no ka ba leki na nga ba message ça madame nga ko fingo jamais adoza bino ka ba leki na ngai ngabitela fo compte wana afinga ke o ni na ona tulanga bile ko pe na tulaka belanga mobile nazo répondre ndé fo compte ko répondre na direct na ndinga na direct na live mais na ko fingo te suka la to sona madame yanga na bi nazo bino ka ba leki na ngabi guerre na yo na la baronne na ko kota ngote na ko kota ngote po na place bo bandela nga ku na yebi na ngote ngada ba guerre na kota ka ya payment ya ba kati na kota na ngote po de mais j'aimerais bien que madame Anazemi oui na nayebaki madame azalaki na zemi nayebaki parce que l'autre fois tokutani ye azalaki na mutuka ngai nazalaki na makolo tokutana ye na ye yo jemi nzema azalaki vitesi yo jemi mayo ngai madame oboka nga te baboka fulu baboka mwana ezalaka te toseki na biso me azalaki na zemi ezalaki te kene ya motu akokufa boye ezalaki kaka zemi akobota ne pe me oyo ekomi oyo moi je me dis toujours mais j'aime Ibele. Baran de Zat. Voilà, c'est ça la question. Laisse-moi tirer Penza Baran de Zat. Madame, j'ai été pardon. Donc, tu comprends ça, elle la guerre. Tout ce qu'a taboué, tout côté la profondeur té. Tout côté la profondeur té. Parce que tu comprends la guerre. Il y a mon consomme d'inga de la passi. Total naka, tout côté naka. Diwa madame, j'ai été inga makas. baguerre au bakanisa kwa tozala ngo ya ndinga solo ya déjà yango ya solo te so ba Christine bazawa kameli bazawa mo wana et tout eza nango YouTube kokala kosola babaresi bazawa maka musu tokenda nango eza ndenge toluka ki batala biso toluka bosa ba chaîne na biso batala biso parce que neka j'ai kende ngo tokenda ngo peka bongo donc tozaka famille ça te que ceux qui motonet ndo tokenda na baguerre na ndenge ya solo oswa na moto na internet olandi na ndenge ya solo bosali ko na ndenge ya solo donc biso to passa bon moment na Angelica donc madame Penari madame Angelica asali belé pour na biso asali belé donc bon souvenir nous regarder non madame Angelica était belé il est tellement madame bova na kabem no bosapi boko tona bandal toko sanga na biso na mwana suka nango yimtanda atona mbongo yo na poche bombango madame obanda bino pena ba dépense yo mona madame ngalo kala ngofingo te po nini so la fingo ko bola mo zebele ngala mungongo bola mo leke bele na bana ko bonkala ba miso ndi na yebaki na ngai donc madame dernièrement benga fenek ya chef fenek eloko oluka na madame Boma même si madame Boma au moi là tu as tout ça internet de la propre ne boliaka et tout mais il faut dans la réserve donc olo bakabani donc to sola na to sola ne ko bakalatea donc on a chanté numéro na WhatsApp na comme madame numéro na sikango et tout donc ba confrère ba diaspora teto mekape ko tshalo la se muni ba guerre neti liwa ajeke betinga la ko il faut que to lo bango ba guerre za ka solo te ba guerre to sala na ba guerre to za ka solo oui comme ça ngo ya solo neti ngala to sa le mission dernièrement na bino l'anniversaire nene to bengisi Carmel Odia pona ka kwa mise galerie ba seka la bango la banda ko sa mo ambiance mais du fond de moi na la rancune te na la guerre monte na ko sa na ndeko nga preuve ne que Karine ba la tena Angel quand même tane na komba mona fulado na perdre
Donc ça passe qu'au père de Madame Angélica. Nathan Otondimaki te Moutaka Kobota bébé Wanatikali. Ça fait vraiment mal. Je vais conscientiser tout le monde. Tolinga la pardon. Évitons nos querelles. Et ça la raya moté maté. Ça la raya monokoto. Lukaka mbongo. Et ça rappelle qu'il y a ma casque que la balinga malade jusqu'à ce point. Donc Madame a choqué. Pas la guerre. Madame a choqué. Madame a parmi Batou. Oh, net Madame Angélica. Donc la sang Madame Angélica, Jérémy Louemba. C'est quand la maman va venir ici car tout soutenir carré. Jérémy Louemba de la sang Madame a eu sang fait pour ça la moussano qui toko mais il faut au coach qui professionnalisme il faut bâtir ça bilo donc encourageant la maman belé. Alors elle me fait que ça la ngobo non la joie sur ka to ko to ça ka nzemba bana donc na ko kati vraiment Angélica ben wasali. Nayebi ya tasika Karina Zaza azolela kwa yeli Angélica. Nayebi parce que na ba moment belé, belé aider biso frère mère wana. Aider biso frère. Yango vraiment pas si fort. Na ko kati. Ça linga oui, ça lo mabe ko yoko ko loba ke ko za na ba problème non biso so ko yé. Qu'est-ce que tu voulais dire? Yo pe le lobby so den ozo kazo za la na ko me ko yé. Problème ni ke za na ko loba na caméra à part ba problème no ya bi mais oyeka ba ba matanga ba problème na auto ke na loba nango ah Angélica zokufa zone bazokufa ndeti nga zakana contracté kaka vraiment mutote so ka kokana nga tuzo la dana nga za contracté siko elo dina mukona kuna mukuna mana zamba opa bola ngena na yetu zamba ota mande ata jika nga kwa kitu na siko zana na problem na so ba bi ba na elo sanita so ina kwa Angélica na ngena ya bueti kumuna nga na passe pe na stress parce que za mère na nga to yebani malgré ba kia na biso mo ba problem na biso adamu na ba to yebani za passe elo mo era choc era choc ba ko ba 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 na ka ba biso ko to ba wa to participer to yeba ba to yedi Angélica. Merci beaucoup en tout cas.